Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga kando lobi ba question nanga biano ya yo Bianca Zanga boni basango ya famille bota to moni mama koma ki lisusu mama komi pot mama komi pe ma sœur na Kandista comme si mikolo ye lisu na vitesse makasi hein nazo ebiso na Kandista kuna eza ko yinda tala madame Belleville et sekeline etele longi en tout cas madame Belleville félicitations vraiment à toi madame Belleville un candidat Poutine de l'écriture en tout cas et tozongi di susu na porte en tout cas non écriture eza yo au mona ba kosaka biso to sombaka ba CD na baloyenge na comment ko teta CD moko c'est quand des CD na tali ka CD o lekisela ngata mta distraction yakawa pa notre côté ta CD asimeko linga bita ya modena kosa biso na biketi tanda sakana na biso awa na teti ba CD na bango nyoso to pour lelo to komo luka madame Belleville c'est de côté irrénal sauter parce que comment on calé to comment la flèche disque donc na YouTube donc il faut na télécharger ba film c'est la bana na ba CD pour tout talanda vraiment en tout cas madame Belleville merci parce que au longo biso na bikog oui na biso vraiment na VIP international en tout cas yango to senga na batu tout balinga Belinda Kandi le 29 mars to ya belé na showbiz bato tout ba sepelaka na ye pa linga bino en tout cas za na posa kanga na bino ba photo ana posa ayemba na bino en tout cas félicitations à maman na biso Laure depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter 7 ans ya Belleville TV o yezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa Bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, Okozala Mobimba. Yo muto yebinanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui Mbongo Pamela c'est pas donné à tout le monde hein c'est pas donné à tout le monde. Maman Lombongo likolo a cher et tumbelo nzambe ah Belleville. Obi ke fo banga ka basala nzambe. Mais balobi zo kota polémique balobi ke corrompre maman Lombongo po maman Lombongo atekele ba billet parce que yé ba ebi ke ba billet au te kamate. To eza ngo problème te so to corrompre maman Lombongo. Azaka maman na bisoti. Ozomona to yibi na biso ivoirienne te to yibi na biso c'est Rebecca ya libanda te ya Afrique Sud te tozaka na maman Lombongo na biso mo ya Congo est-ce que Belleville aza Poutine to Belleville aza Gagame azaka Belleville Kinshasa te maman Lombongo pas aza Gagame te aza Rwanda te donc soki to yena biso totali to koke na biso pe to kota to koke pa we ransoni biso bite to kenso pa yang e pa Noël ngiama te to kenso pa maman na biso Lombongo Ozomona. En tout cas, merci maman Lombongo pour la confiance et puis la fidélité. Na komi kiti sa nyonso pour na arto sali c'est pas donné à tout le monde. Mais yo sali on a bolingo nyonso. Oza vraiment na intérêt ndeko na mwasi kaka. Bola mo Belleville zongi sa pas na bino basala nzambe yango bino pe basala nzambe bo se décider il faut honorer. Merci na papa José Ndita et merci na maman na biso Eunice. Merci beaucoup na basala nzambe tout au va participer na Bellard Production. Ba billet à $10 ezali. Ba VIP, ba balinga VIP billet ya $30 pe ezali. Alléluia. Amen. Si on a besoin ya 2 personnes ou ba oteka ba billet ou moko ozwa ya VIP a oteka ya VIP moko ozwa yani donc point de vente eza awa
na ministère d'intercession la mano Dieu pour na bandeko ba Hollande biso so besoin a besoin ya osomba ba billet ya spectacle ya Bellevue quand on dit ba star na biso to linga ya théâtre eza awa. Donc on va soutenir bandeko na biso. Amen hein? Maman Mutombo ya ozwa ba billet à $10. Eza le 29 mars na Showbuzz. Maman Olivia, babi à $30. Yakozo. Chaque jour, il y a culte. Vous pouvez se communiquer et puis, bon, on y est, hein. Si vous avez besoin de VIP, mona maman Olivia. Si vous avez besoin, il y a $10, mona maman Mutombo. Amen, hein, maman Nana. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nga na ozwa 10 billets kuna. Hein? Tellement pas passer là-bas billet parce que la maman billet. Hein? Na yebi ba tu on peut ça billet na nga moko na on peut ça billet. Na on peut ça binotin. Famille Bota. Mais famille Bota pour ça billet. Hein? Si vous avez besoin de soutenir et que vous avez, je sais pas, 3 billets, 5 billets, mon anga, on va le faire. Amen. Hein? Tout ça, l'ango, pour moi, je suis à ministère. Alléluia. Quand on a des activités, surtout ici, à moins qu'à Zan Libanda Mboka, mais à Bongi, ça programme n'est pour que Asanin Azala. Naba concert Nabiso. C'est parmi les gens qui achètent des billets. Ba billet, belé, tom ça, au la bateau, belé, ba billet pour Baya. Alléluia. Tout ça, l'ango, en guise, il y a reconnaissance et aux ala bien. Mouto à ça, la kobo lamba, c'est là qui m'a bêté. Amen, hein? Non. La Pamela, au moni lokola, ba maman la mbongwana, a obeta concert. Papa a biso pe mopa mo konzo obeta concert kuna. Papa a biso pe fali azo beta. We ranson kuna pas zo beta. Héritier watana bazo beta. Papa a biso Hervé Gola azo beta. Mais madame Bellevue avant natala bi non. Eke ne pas ndekona ngai lo mbongo. Ozomona. Alobi pete ke ba papa fali baza mabete. Alobi te. Comme na zo occasion de le pas maman la mbongo muko mususu pe na zo occasion et pas président fali pour papa we ranson na okende. Ayi pas madame Lombongo. Yo ka nti boni madame Lombongo amoni événement ya madame Bellevue. Aole kango inaperçu. Ouais. Ozomona akoya ko participer parce que bi kete ndeko nanga moi si na ba moment peut-être mususu nga Lombongo moi koko sezala ki musuma micro mutasomelenga madame Bellevue boni naza eloko opesa ete atika na sala ta vente à billets na kati église na bi ke bandeko église bake koyoka libonda cité bake ko mona binisa simate sonda maté bandeko ba oketala spectacle oza le 29 na Showbuzz le 29 mars to beta maman Lombongo maboko na bandako bravo maman bravo Anzimi humiliation et pas basala nzambe musu ba mona ngo humiliation likolo a cher mais maman Lombongo atali nani atali grandeur nzambe ma vanda atala bité nzambe mutapesa kinga ndeko Bellevue il faut pena honorer car na etumbelo yo ya bato ba ko traiter maman Lombongo aza hypocrite aza bo so ezaki na ngambu na bango peut-être ça parce que yo basala nzambe ba oyate pembeni na yo parce que ba oyate obanga bango te tous les passeurs de la foi, ça l'appelle là. Bah manquement combien si la kenda? Maman sœur et ni ça wa lobi l'anniversaire na zo sangisa Bellevue na sila. Tande ba fingi maman et nice. Bongo maman Lombo boni maman Lombongo. Ba saleni. Ozomona réputation mutu na personnalité mutu pamele za moko bazora personnalité mutu te ke na tsango na brillant et puis na tsango na bien te une façon que ça gâché c'est fini ozomona maman Lombongo ba battre la personnalité na bango maman Nice mutanga ka meka tande ba sambusa mais papa na biso pe José Nzita loba que so bo PC billet za na disponible yana ye yana parce que Bellevue ke na ba concert na bango boni te bango pe ba zone za retour ozomona en tout cas pour kuna ba rozala ba eroza biloko eza
éducatif et ça va biloko te ko mona mutu mazo bina sondama o mona mutu mombo te azoya ko la kiso o subela pati o te osomona tande babuki restaurant ndeko na biso wana ya ivoirienne wana wana subela pondu ba pandi restaurant ne pas ba ivoirien soko boni ba mama mikate OK lelo to mama la mbongo vandi donc Bellevue aza mwana molimo pas mama la mbongo parce que mama la mbongo aza loin de Dieu osomona tala batu Bellevue akutoyaka ba papa na biso José Nzita ba mama na biso Nice ba mama na biso la mbongo ba pasteur na biso de la foi aza toujours na koyoka mela basali ya nzambe osomona nazwa place na ngai kotelaka nga mbongo na kabango mbeka vendredi nyonso ya moi bongo nzambe ana kotika ye vraiment ozomona donc bato tu bakoluka balobake o todiembeli mama la mbongo tondimi o mama la mbongo mutu asaleli biso plein tondimi boni bino te bokenda koluka badebora lukanu bino mpe fa bokoluka badebora basala bebe suza bazali bapapa na biso mai kalamba bazali bokenda luka bango te poane komi analyse concurrence ya barobe robe madame Bellevue alataki elo mona sepelaka na papa na biso Sosoni Kafuta atuna public est-ce que bomona mupenda sœur Marie Misambo elo ko nga pe na tuni bakouk est-ce que ici bomona lokola mama Bellevue mais baya baluka parce que bango papa Soni Kafuta loba ilika moko eza très capital mais batu balola ngo na ndenge na bango bango ata bako balola ndenge na bango bako balola ndenge na bango yango to nga na tuni bango ici bomona da mupenda Bellevue so ba mona ki kala peut-être na banzonzi nga kala mais so to tient déjà bana 2015 ti lelo boyela biso mupenda Bellevue voilà exact OK ozo mona madame Bellevue ayebi que je suis femme mariée na moi sa mutu dans une belle famille et puis naza na bakonza mboka o balandaka ba histoire nanga voilà naza mutu naza ko éduquer masse naza mutu peut-être nazo porter un plus na gouvernement na biso voilà naza mutu peut-être nazo pêche éducation na bana classe il faut naza l'exemplaire OK madame Bellevue aolata te aza mubangete aza à la mode alataka tout au mona abeti jeans na ye ensemble ya jeans jamais mona madame Bellevue ya libumu polele jamais mona madame Bellevue tatouage jamais mona madame Bellevue atobola matoyi en désordre jamais mona madame Bellevue atiki libumu libanda to sima libanda madame Bellevue ko sa honte jamais madame Bellevue azubila ba tena sima evimbisa sima ne jamais madame Bellevue ko komati na niveau wana baza deux personnes différentes babiloko wana tout wana faut balukela ngo sila parce que wana eza domaine ya sila aussi alataka ne babiloko ya mikuse akipaka nete aza ko calculer te ke omoni eza ko finga te mais critique eza critique omoni finga te omoni eza na bataille mususu Pamela yo moko vandi en soi bolobi te akolata kiloti te nga pe nazalaka champion akolata bilo ya mikuse maintenant on a commis na âge moko boye na moni vraiment quelqu'un et donc il y a ba 30 iloko mukuse siko boni bano nga na boti éducation ni na opesa pa mwana na za na wana te naza so muto kolata iloko mukuse te à partir de fona luka coutrement moko boye ko sala nga grande dame ko sala nga lolo mukolo ozomona naza na batamo te ke nalata iloko moko be mokile sekanga non ozomona soki madame alata ki robe na mulai quand même olati iloko moko be lo bakomi ko se mesure yo na sosa mutakala olobi ozomona olati robe moko différence eza te bazwi sosa mutakala batelemisi bazwi sosa mutakala bakotie na robe bazwi yo mpe batelemiso na robe ozomona obimi lokola robe nani bakoti soso na kati omona robe ya esisi te ebimi lokola ntonnoir bona libumu ese lokola ntonnoir ondia ntonnoir sikoyo efongoli monoko monene baolinga bazwaka mai batiaka na ntonnoir eke na bidon ozomona eisala mabe lata eloko no oyo epesa o valeur olati robe no peut-être mosu ya catégorie robe no ya cher mais vu ke oza na taille oyo esengi ya robe wana te ebimiso mabe Pamela ebimiso mabe ozomona ebimiso mabe eza eloko mosusu momo olati yango mama bomi tolobi te oyo eza ngai te fona tika nga aza barobe mosusu na tali mabo na keve mwa na boutique na so barobe moko so na tali moka robe te
nana ta ya robe te Voilà. esimbanga te ba robe eza bato bazala kaza libumu plat ozomona lati robe ne esali mwa bassin ata bassin eza ngo ya grave te mais taille ka mo sentir que esali mwa v mwa enveloppe mobo ya propre siko yo ezoyebana te oza taille ndenge nini en plus bato nole kutu bashila ma bagarda ta personnalité na yo mais balungi bakocha madame Belleville na babétise mo ezanga tina basala comparaison ya robe à madame Belleville tala moi ça telemi na robe tozwi bango mibale totie bango wana mana robe pona nani boni boza ba sentimental ba robe wana te ozomona robe balobi c'est la toute première robe wana na Congo ezate mutalati yango ya liboso ya ololata robe mais robe elati yo osaini robe elata ye olobongisa robe mais robe ebongisi yo te ozomona eza makolo mosusu mo movano talo te likona kolatela ngo talent te likolo mana talent eboyi talent pe sengo lati robe no mom na epoko bwaka na talent ozomona wani ko luka ulata ka luka ma bana mo ba 13 ans bana ba 14 ans bona boya ta ici compte OK olobi lo moko wana ya makambo ya mabumu te to moni linda te mama be msu pe lelo msu ko supporter souvent na dadi te poto mona banda Belleville za la kana bana Vincent est-ce que Vincent yeba na mutune ke nani dadi atika bana ozomona lelo soki dati atala ika ke na libumu mama na ye il faut ya kotuka boni bana papa mso dadi wa bota pe na basi msusu atika ozomona c'est grâce à madame Belleville en tout cas merci beaucoup na yana nga eni parce que aloba eloko moko bo c'est trop capital vraiment et nga lelo bana nga mutatang sara bango za madame Belleville Belleville azala ba bon souvenir ya dadi di Kambala aza parmi bato batia ba Pierre na Bélard dadi di Kambala wana bazali en tout cas Vincent yebaki yango te yango moni gos aleki na mayele banda lelo tiki mpese olobi oui gos aleki Vincent na mayele banda wati kimpese parce que il est makambo ngo to ki na ngo pe ka surtout makamba oloba o baloba na nute Pamela omoni baya Gabi baza ba inconsciente ya Gabi mono asala film mo ya soni ya mabe nani sa vanda aloba na ye makambo asala ozomona baya Gabi batekami na Luanda nani sa vanda na kiti aloba Gabriel yo otekama na Luanda otekama na Braza nani mutu te mais là na bato babi vie privée ya Gabi ya grave bazar ya Gabi mutu bango azate yaka yaya osepele ya Gabi yaka to zero maboko kofongwama omoni ba ya Gabi baza mite ya mabe ovanda boye likambo kute yebana te o même o kanisa ko loka mokili bakobani mama Lea soko ye nango ki abatisa boto ya Lea ndaya omoni kende eza bongo opesa mama Ndaya ya succès lelo nzamba sungi ya bala soko boni yo kutu muto kende osa film mo abozaka itula njombo tozo zela yo ya Gabi yaka omona Pamela wana ezaki mutema mabe ozomona ozana posa oshali réputation baninga ozana posa obeta masolo baninga na ndenga mabe ozana posa oloba kombo baninga na ndenga mabe pozwa nini ozomona ozoluka nini na vie privée baninga makambo ekosila kate ozomona makambo kesila te ndenge ni batamita mabe loka ba Gabi baza nanu ya Gabi to na posa no ya koloba okena makambo wana te ya Gabi makambo wana okena wana sa mabele te jamais nga na pesa merci beaucoup na docteur wana Gabriel oya benda mai lelo nzamba pesa longue vie ya Gabi makambo wana to bomba mutema faut tikela biso ngwa to yebango siko ya Gabi yo pa kufa bakotangelo mabunga na yo ya Gabi yo poza sonite eza bazo chaye mal à l'aise ba jeton ezoleka makasi akomiti na niveau ya osala live lelo kozala munene kozala libu munene eza lisumu parce que balingi balata linde lo mubu linda kwa lo ya bango baza bato ya libumu pla baza nini mutu wana aza libumu pla aza nini ane loko te peut-être msuku na vie réelle bona vie normale bolinda leki linda sala clip na poeza fali pupa mais yo ke no bonde la mutu mo kuta azata na clip mususu na Sarah comment les anani Sarah Lula te oya bima na best of the best one baluka lume Sarah Kalume ozomona siko boni yo kutu mutu oke diembela mutu mo baleka na wenge kala ba zipa ye
Eko se président Fali Poupa. Mais on que dit ben Ibra tout nani ba ben ke nani tala comme garçon Kimi Mignon Abraham. Ah moi na papa Jibem Piana. Ozomona na BCBG te manka papa déjà. OK. Ozomona on que dit ben mutu mo be dasi ba intérêt kala. So ozo ko luko sa comparaison ya na linda moi skito. Attention. Ozomona so bazwa ki teinture wana eza pa ne ba pesa ngo linda ya mbouteille ngé banoza chaque jour vraiment mais ya linda eza naturel en fait asa libumu munene asa libumu plat linda aka femme oyo aza wana aza femme de valeur, il y a plein de gens oyo ba respectaka linda linda ya na TVT pa teka mutakala olobi si linda ya na TVT po asa matana elamba linda ya na TVT po asa kindumba cité ya na théâtre non linda za acteur do ba actrice belé ba ya na bondumba na théâtre tant Davina Apo a joué ses papiers Lombe bravo na président Caleb bato tozana bango wana bato to senga bango wana ba Davina Apo balinda bango wana bato biso to luka bato te ke fola telo mwa mukuse tuka libumu libanda o teka mutakala o sa te biso lingi bata bongo te biso tana posa luka ba Davina Apo félicitations pour Lombe na tournage ya Davina Apo to moni ba mama le ndaya to moni bato mbe ba olengela papa. Quelle affection! Il y a ça aventure ozomona siko boni ovana kito finga linda asalioni mona bata salioni linda nde mikolo yo nazo biso li moi si peso zangi libuma be eza pe na mabaya mususu senga pe fe kanga na libuma surtout linda yango so zangi libumto olata ngondeni linda umela olekie oleke na tourner linda oleke na loba français oleke na mayele oleke na kitoko oleke na beauté naturelle et puis oleki na succès linda osala clip na Fali Poupa okosa na ta linda mi yebaka ozati siko muta libumu bazwe na clip ya libumu pla Holanda Mignon Abraham to sendeni telle mère telle fille olobi bien que ça telle mère telle fille bata matala nati voilà mama linga partout ka bacha bangoka yango moni mama na mukolo asa gugi olo ba tie bato ba tuna na TikTok oyo elongi na mayango OK ya tsaka makeup ya bien tout kana moni yango ba âge na bango makasi merci makeup mais to moni ya Gabi ya sali émission moko alobi ke aloba nanu te alobi na groupe Simba bato bayebi français basé belé te mais boyo tanga bakombo soka tangi kozala scandale pe aloba nanu te mukola koloba et mona na ke bakopanzana na bato ebe Dozo, bienvenue chez nous, chez toi en fait, chez toi tu sais. Mille esprits bébé, maman est Tobombe la bignole maman est génie chez de coach. Papa elle Nabi bien. Intrigue exact au bateau. La métier. C'est mon tournage. C'est mon tournage. C'est mon tournage. C'est mon tournage. Toujours. C'est mon tournage. C'est mon tournage. C'est exact que ça qui n'a moi. Pamela ya sikeza te ya gabiso ka ye bato pe bavanda ne ba vie privée ne ba roya ozomona soki si posa de l'autre lobi ke septième bagarre na yebi ekutu abana tamba deux fois ye pe ke ba pe bato ba yebi yo no tamba trois fois baza oui ya gabisi lama ko kancha te ke yo ndo za synagogue yo lobi ke yo za Michael Jackson ya gabi za Michael Chendo Michael Jackson te ozama Michael Chendo ayemba pa wewe son ayemba nini nzema wote za ndeni ya gérer ayemba na maison mère Michael Chendo mwana ayemba na wewe son wana ayemba humanité ayemba série ya intervention rapide ayemba bofele
réaction. Voilà, bonjour, bonsoir, babonné na biso nyonso yaki lelo na Faustin Ngombo télévision kande to isabino musalande e benga kabiso liboso na bino lelo to ye lisusu. C'est bien moi votre humble servante Pamsi Matondo autrement dire la star maman qui a famille Bota, la fille qui dérange défenseur, il y a Circe, il y a Belvi Kandi la patrona qui est poutine de l'écriture tabita ba comédienne c'était à Baoba maman komela ki biso film eza wana na Belvi TV na kombo ya pote to kepe na Kandi star to ke ko consommer film na biso eza kuna ma sœur bientôt ma sœur aussi là ba ko la biso film mususu en tout cas to consommer ngo to partager to liker to commenter penza e ko zala bien makasi parce que to lobake to ya ko défendre ba Valère eza madame Belvi ba film oyo azo komela biso vraiment to soutenir ye e ko zala bien makasi famille Bota oye famille Bota toujours en avant famille Bota to lakisa bango to leka bango nebele nini wana événement eza kaka moko le 29 mars na showbiz to somba babiye eza déjà disponible so boye na bata limité nyonso so boye na Bel Campus botuni kaka tonton Patrick soit professeur Patrick assistant Patrick bako mona bino déjà bako lakisa bino place papa Patrick aza pona kosomba billet bokepe na restaurant na biso ya mama Bellevue wana na Kimpwanza botuni restaurant mama Bellevue ba obayebi bokosomba nani billet na biso kuna na restaurant ya mama Bellevue soko bengi ngai na otekela o billet obengi Bianca Zanga otekela o billet papa Kulutu ya famille Bota tomoni tonton Munde ba tonton Tadingala pa toto Kovodor tonton na biso yamsi yambe biso nyonso otolobelaka madame Bellevue so bobengi en tout cas bokozwa billet na bino en tout cas to consommer vraiment ba billet na biso to lakisa bango ke to leka bango nebele biso to chanta victoire avant la guerre te musala ngona no salama événement ngona no eleka en tout cas nde bokomona ke oui mama Bellevue makambo asala ki e récite ezate en tout cas biso to lobaka mingi te to consommer film na biso pe pote o ezana Bellevue TV. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBCG, la maman qui dérange, regarde ma garçon Paris. Natacha Golala patron, je te salue aussi, papa Sam Moukou le nécessaire, maman Gina Mabi à la Bambo Tenebele, la maman chérie à moi aussi, maman Germaine Makie Sénakata France Bambo Tenebele, Jeanne Imboso, Maya chérie Nakata France Peana, Bambo Tenebele, pourquoi pas na Yemoko Poutine de l'écriture, maman Koma, Bellevue Kandi la patron en tout cas, maman Nzamba Batelao, apé ça inspiration to ebike cérémonie wana ekoleka vraiment kitoko makasi lelo na plateau na nga nazanga moko te nazana mwana suka ya famille Bota na kombo ya Bianca Zanga boyebi ke ngana etokendaka déjà bien to sala musala na biso bien en tout cas merci na ba mama o nyonso ya famille Bota bazo benga biso pona ko encourager biso ke promotion ezoleka kitoko siko biso tema tozaka poli tozaka ba bien éduqué biso to kosala promotion na ndenge ya solo nde batu basala to sala promotion ya mafinga te to pesa ka exemple ya batu te biso to saka musala na makambo na biso lelo vraiment plateau na nga nazanga mon côté nazana mwana suka famille Bota Bianca Zanga de on a za parole mona nga ifongolela nga plateau na yamba mwana suka famille Bota na kombo ya Bianca Zanga. Bianca bonjour bonne santé. Oui bonjour pas même Matondo na boso na la plateau te. OK bonne santé. Je m'excuse bolimbisa na bandako. Oui santé bien Nangolo Nzambe malgré mais je fais grâce. OK. En tout cas mes condoléances nanga moko et na famille nanga mobimba famille Zanga famille Kialuta tukufeli papa donc ba ndeko nanga yo bazali banda mboka papa na bango akufi donc koloba mobali nanga nde muta akufi ba la grande sœur na biso liboso donc azaki papa donc papa vraiment oyo a beaucoup lingape a participé à contribuer pe belé na vie nanga en tout cas papa Pierre Kialuta o limone pe ma kimia papa pesi pasi oyo et qui n'a des années au pesi vraiment passé en tout cas tant on a moni sous na qui sango on a raisonné à Nancy donc en tout cas ceux qui beaucoup tanaka pesa na Zanga papa Zanga Blanche Zanga Alain Zanga bambote place au bokenda vraiment na ultimatanga ya Deborah Swana donc pamia ceux qui mutala alamuka na kolela mwana ana ninga alamuka OK to kanzamba za lokumu ye mutapesaka ye mopazwaka vraiment merci beaucoup na batutu ba sepelaka na biso o balingaka Bellevue et télévision Poutine de l'écriture VIP international la reine mère maman Mokondi babi VIP international babi vraiment respect na yo mama et tout un événement moko le 29 mars to yebele na showbiz to ya mo to
toya wagon toya mobondo toya na ndenge ba bandenge ba spiritas toya loka ba spiritas toya loka ba gaulois toya lokola ba warrior toya lokola ba wengeman donc toya lokola ba vibrator piana toya lokola ba Robino Mundirbu toya lokola ba Patrick Beckham et Maestro Fabo. Donc Bellevue ya mutu nyonso to nous nombreux na showbiz bozala jamais dessus. Merci beaucoup na la mama chérie à moi si un grand merci à maman José Lussadisou, maman Claudine Bokatola, merci à toi, maman Germaine Makeshe, maman Germaine Bidi, merci à maman Aniba Super, maman Ningo Yamputu, mamie Tadina de Belgique, na ouelo na motote, merci à la grande H, ya Sylvine Jolie, babi le Sako, Biki Rouge Corgé, bango toujours Sylvie, Sylvine Jolie, ya Sylvie Oyangwana, Kemi, ah, en tout cas Sylvie Biki Rouge Corgé toujours. Merci à toi, Evelyne Duchesse Tunani, babi vraiment. Evelyne Duchesse Tunani Bola Mouleki, et merci beaucoup à mauvais propre Blaise Mokabi. Babi pure petit batouya Danou Kimia là vraiment merci na papa Rombo Tunani babi kan émission to rozwa Israël ndembo na biso vraiment ya kala ya pasi o ya papa na biso Rombo Tunani na roté ya bino Israël ndembo wana bozala jamais d'ici batutu na ndako ba se retrouver ba resepela vraiment merci na Pierrette Lungengo, merci beaucoup à toi et pardon Nanou Lungengo, merci à Pierrette, merci à Renate Kitenge et Pamela Matondo, merci na deux hasards derrière la caméra, papa Kolota famille de Bota, Pamela Matondo ba question yo et puis Biano Yanga. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga kando lobi ba question nanga Biano yo Bianca Zanga boni basango ya famille Bota to moni mama koma ki lisusu mama komi pot mama komi pe ma sœur na Kandista comme si mikolo ye lisu na vitesse makasi nazo ebiso na Kandista kuna eza koyinda tala madame Bellevue et Sekeline etele longi en tout cas madame Bellevue félicitations vraiment à toi madame Bellevue un can de Poutine de l'écriture en tout cas et tozongi lisusu na porte en tout cas non écriture eza yo omona bakosaka biso to sombaka ba CD na baloyenge na comment ko teta CD moko c'est quand de CD na tali ka CD o lekisela ngata mta distraction yakawa pa noto ko teta CD asimeko linga bita ya modena kosa biso na beketi tanda sakana na biso awa na teti ba CD na bango nyonso to pour lelo to komo luka madame Bellevue c'est de côté irrénal sauter parce que comment on calé to comme la flèche disque donc na YouTube il faut na télécharger ba film c'est là-bas na ba CD pour tout talanda vraiment en tout cas madame Bellevue merci parce que au longol biso na bikok oui na biso vraiment na VIP international en tout cas yango to senga na batu tout balinga Belinda Kandi le 29 mars to ya belé na showbiz bato tout ba sepelaka na ye pa linga bino en tout cas za na posa kanga na bino ba photo ana posa ayemba na bino en tout cas félicitations à maman na biso Laure Mbongo Pamela c'est pas donné à tout le monde c'est pas donné à tout le monde maman Laure Mbongo likolo a cher et tumbelo nzambe ah Bellevue obike faut bangaka basala nzambe balobi ezokota polémique balobi ya corrompre maman Laure Mbongo po maman Laure Mbongo atekele ba billet parce que yé mo ba ebike ba billet oteka mate to eza longo problème te so to corrompre maman Laure Mbongo azaka maman na bisoti ozomona to yibi na biso ivoirienne te to yibi na biso c'est Rebecca ya libanda te ya Afrique Sud te tozaka na maman Laure Mbongo na biso mo ya Congo est-ce que Bellevue aza Poutine to Bellevue aza Gagame azaka Bellevue Kinshasa ti maman Laure Mbongo pas aza Gagame te aza Rwanda te donc soki to yele biso totali to koke na biso pe to kota to koke pa we ransoni biso bite to kenso pa yang e pa Noël Ngiama te to kenso pa maman na biso Laure Mbongo ozomona en tout cas merci maman Laure Mbongo pour la confiance et puis la fidélité na komi kitisa nyonso pour na art osali c'est pas donné à tout le monde mais yo sala ngona bolingo nyonso oza vraiment na intérêt ndeko na mwasi kaka bolamo Bellevue azongisa pas na bino basala nzambe yango bino pe basala nzambe bo se décider il faut honorer merci na papa José Ndita merci na maman na biso Eunice merci beaucoup na basala nzambe tout au va participer na belle production en tout cas mon elaka batika ka été
ozomona bota la vidéo ya maman leur mbongo ndenge ezo circuler likolo ya cher parce que elo mo pe maman leur alobi ana lobi ke faut bosomba ba billet bokota showbiz parce que ministère oyo maman Bellevue pe a soutenir yango makasi comment c'est possible maman leur mbongo yo kazo reconnaître que ministère na ye maman Bellevue a contribué trop ye pas zo contribuer na cérémonie maman Bellevue mais comme comme lokola a somba ye en fait baza omoni bato ba oloba omona Pamela omoni lokola ba mama lo mbongo wana a obeta concert papa na biso pe mopa mokonzo obeta concert kuna papa na biso pe fali azobeta we ranson kuna pa azobeta héritier watana bazobeta papa na biso Hervé Gola azobeta mais madame Bellevue avant natala bi non eke ne pas ndeko na ngai lo mbongo ozomona alobi pete ke ba papa fali baza mabete alobi te comme na occasion de le pas maman là mbongo muko mususu pe na occasion et pas président fali pour papa we ranson na okende ayi pas madame Lombongo yo kanti boni madame Lombongo amoni événement ya madame Bellevue oleka ngo inapercité ozomona akoya ko participer parce que bi kete ndeko na nga moi sina ba moment o peut-être mususu nga Lombongo moi koko sezala ki mususu micro mutasomele nga madame Bellevue boni naza eloko opesa ete atika na sala ta vente à billets na kati église na bike bandeko église bake ko yoka libonda cité bake ko mona binisa simate sonda mate bandeko ba oketala spectacle oza le 29 na showbiz le 29 max to beta maman Lombongo maboko na bandako bravo maman bravo andimi humiliation et pas basala nzambe musu ba mona ngo humiliation likolo a cher mais maman Lombongo atali nani atali grandeur à nzambe mavanda atala bité nzambe mutapesa kinga ndeko Bellevue il faut pe na honorer car na etumbelo yo ya bato ba ko traiter maman Lombongo aza hypocrite aza bo so ezaki na ngambu na bango peut-être ça parce que yo basala nzambe ba oya te pembeni na yo parce que ba oya te banga bango te tous au passeur de la foi ça l'appelle là ba manquement combien si la kenda maman sœur ni sawa alobi l'anniversaire na zo sangisa Bellevue na sila tande ba fingi maman Enis bongo maman Lombongo boni maman Lombongo ba saleni ozomona réputation mutu na personnalité mutu Pamela za moko bazora personnalité mutu te ke na tsango na brillant et puis na tsango na bien te une façon que ça gâché c'est fini ozomona maman Lombongo ba battre la personnalité na bango maman Enis mutanga ka meka tande ba sambu sai mais papa na biso pe José Nzita loba que so bo PC billet za na est disponible yana ye parce que Bellevue ke na ba concert na bango boni te bango pe ba zone za retour ozomona en tout cas pour kuna ba eroza biloko eza éducatif ezala biloko te ko mona mutu azo bina sondama o mona mutu mombo te azoya ko lakisha o subela pati o te ozomona tande babuki restaurant ndeko na biso na ya ivoirienne wana wana subela pondu ba pandi restaurant ne pas ba ivoirien soko boni ba mama mikate lelo tomonaki na fiche na biso oyo maman Bellevue a lancé ki pona showbiz ya spectacle tomonaki 4 personnes wana o bazaki ba invité bazaki caché tomoni de maman Lombongo ndenga oteka ba billet c'est que est déjà invité liboso abimi comment maman Lombongo tout comme cause invité tout comme cause invité te maman Lombongo a invité te maman Lombongo wana za ndaku na ye aza na mo à dire na bela parce que Bellevue za leki na ye aza mwana ne pas molimo mona maman Lombongo avandi donc Bellevue aza mwana molimo et pas maman Lombongo parce que maman Lombongo aza loin de Dieu ozomona tala batu Bellevue akutoyaka ba papa na biso José Nzita ba maman na biso Enis ba maman na biso Lombongo ba pasteur na biso de la foi aza toujours na koyoka mela basali ya nzambe ozomona nazwa place na ngai kotelaka nga mbongo na kabango mbeka vendredi nyonso ya moi bongo nzambe wana kotika ye vraiment ozomona donc bato tu ba koluka baloba ke to dembe maman Lombongo to nzimi maman Lombongo mudasale ba billet ya $10 ezali ba VIP ba balinga VIP billet ya $30 pe ezali alléluia amen siko naza besoin ya 2 personnes ou ba otika ba billet o moko ozwa ya VIP aoteka ya VIP moko kozwa
Yani donc point de vente eza awa na ministère d'intercession la mano di pour na bandeko ba Hollanda biso so besoin a besoin ya osomba ba billet ya spectacle ya Bellevue quand on dit ba star na biso to linga ya théâtre eza awa. Donc on va soutenir bandeko na biso. Amen hein. Maman Mutombo ya ozwa ba billet à $10. Eza le 29 mars na Showbuzz. Maman Olivia, babi à $30. Yakozo. Chaque jour, il y a culte. Vous pouvez se communiquer et puis, bon, on est, hein. Si vous avez besoin de VIP, mona maman Olivia. Si vous avez besoin, il y a $10, mona maman Mutombo. Amen, hein. Maman Nana. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nga na ozwa 10 billets puna. Hein? Tellement pas passer là-bas billet parce que la maman billet. Hein? Na yebi ba tu on peut ça billet na nga moko na on peut ça billet. Na on peut ça binotin. Famille Bota. Mais famille Bota pour ça billet. Hein? So, vous avez besoin de soutenir et que je sais pas 3 billets, 5 billets, mon anga, on va le faire. Amen. Hein? Tout ça lango pona. Moi suis assez na ministère. Alléluia. Quand on a des activités, surtout bengissier, à moins qu'à zan libanda mboka, mais à bongi sera programme n'est pour que asanin azala. Naba concert nabiso. C'est parmi les gens qui achètent des billets. Ba billet belé tom ça au sommet la bateau belé ba billet pour baya. Alléluia. Tout ça en guise de reconnaissance et aux ala bien. Moto a ça la ko bolamba zungi c'est là qui m'a bêté. Amen hein. Non. Ni boni bino te bokena ko luka ba Deborah Lukanu. Bino pe famo ke luka ba Deborah ba sa bébé Souza bazali ba papa na biso Mike Kalamba bazali bon bokena luka bango te poane. Ko biso to profiter na biso ba sala nzambe ba kotama na biso bo finga so mama la bon poane. Voilà. Ok, merci beaucoup. Tozo kende déjà bien en tout cas botika bato ba soutenir madame Bellevue ba soutenir ye bango na kimia. Bozala na ba matière na binomo ya source. Bolinga ko diembela na makamba ba touté parce que toloba ke union fait la force en plus ces appels réciproques. Maman leur bon alobi ke madame Bellevue a soutenir ka ministère na ye. Donc ye pe aza obligé donc on est obligé oui, aza obligé à soutenir pe ser na ye na manifestation o aza nango c'est normal. Et ça bongo Bellevue kandi lelo toye bate bazo komiser sa père bazo komiser musée kindi muto ndengeni parce que lelo to moni ba fetaka 5 ans na bango 5 ans ole ba yosala analyse à 5 ans ba ça sous analyse à 5 ans te komi analyse concurrence ya ba robe madame Bellevue ala taki lelo mona sepelaka na papa na biso Sonic Kafuta atuna public est-ce que bon mona mupenda sœur Marie Misambo et le quoi on appelle tout ni babakouk. Est-ce que si bon mona le kola maman Bellevue? Mais voilà baluka parce que bango papa Sonic Kafuta loba il kamoko est très capital mais batu balola ngona ndenge na bango. Si bango ata bako balola ndenge na bango, bako balola ndenge na bango yango to nga na tuni bango si ba mona mpenda Bellevue. So ba mona ki kala peut-être na banzonzi nga kala. Mais ça to tient déjà bana 2015 ti lelo boy la biso mpenda Bellevue. Voilà. Exact. OK. Ozo mona madame Bellevue ayebi je suis femme mariée. Na moi ça mutu dans une belle famille et puis naza na bakonza mboka o balanda ba histoire nanga voilà naza mutu naza ko éduquer masse naza mutu peut-être nazo porter un plus na gouvernement na biso voilà naza mutu peut-être nazo pêche éducation na bana classe il faut naza l'exemplaire. OK. Madame Bellevue a la tate aza mubangete aza à la mode ala taka tout au monde a beti jeans na ye ensemble à jeans jamais mona madame Bellevue ya libumu polele jamais mona madame Bellevue tatouage jamais mona madame Bellevue atobola matoyi en désordre jamais mona madame Bellevue atiki libumu libanda to sima libanda madame Bellevue ko sa honte jamais mona madame Bellevue azubila ba tena sima et vibisa simane jamais madame Bellevue ko komati na niveau wana baza deux personnes différentes ba biloko wana tout wana faut balukela ngo sila parce que wana eza domaine à sila aussi ala takane ba biloko mikuse akiparanete aza ko calculer te ke au moins eza ko mais ouais. Critique, c'est critique. Critique, ouais.
omoni eza na bataille mususu Pamela yo moko vandi en soi bolobi te akolata kilote te nga pe nazalaka champion na kolata bilo ya mikuse mais tant na komi na âge moko boye na moni vraiment quelqu'un et donc il y a 30 eloko mukuse siko boni bano nga na boti éducation ni na opesa pa mwana na naza na wana te naza so muto kolata eloko mukuse te à partir de fona luka coutrement moko boye oyo kosala nga grande dame oyo kosala nga lolo mukolo ozomona naza na batamo te ke nalata eloko moko boye mokili eseka nga non ozomona soki madame alataki robe na mulai quand même olati eloko moko boye bakomi kose mesure yo na soso ya mutakala olobi ozomona olati robe moko différence eza te bazwi soso ya mutakala batelemisi bazwi soso ya mutakala bakotie na robe bazwi yo mpe batelemisi na robe ozomona obimi lokola robe nani bakoti soso na kati omona robe ya esisi te ebimi lokola ntonnoir bona libumu ese lokola ntonnoir ondira ntonnoir sikoyo efongoli munoko monene baolinga bazwaka mai batiaka na ntonnoir eke na bidon ozomona eyesala mabe lata eloko no oyo epesa o valeur olati robe no peut-être mosusu ya catégorie robe no ya cher mais vu ke oza na taille oyo esengi ya robe wana te Pamela ebimiso mabe ozomona ebimiso mabe eza eloko mosusu momo olati yango mama bomi tolobi te oyo eza ngai te fo natika nga aza barobe mosusu na tali mabo na keve mwa na boutique na so barobe moko so na tali moki ya robe te nga na tali ya robe te esimbanga te barobe eza bato bazalaka aza libumu plat ozomona alati robe ne esali mwa bassin ata bassin yango eza yango ya grave te mais taille kamo sentir ke esali mwa ve mwa enveloppe moko ya propre sikoyo yo ezoyebana te oza taille ndenge nini en plus bato nole kutu bashilama bagarda ta personnalité na yo mais balungi bakotya madame Belleville na babétise mo ezanga ntina basala comparaison ya robe ya madame Belleville tala mwasi atelemi na robe tozwi bango mibale totie bango wana mana robe mpona nani boni boza basentimental mape robe wana ebongi na ye te akokolata robe barobe wana te ozomona robe balobi c'est la toute première moto robe wana na Congo eza te moto alati yango ya liboso ya ololata robe mais robe elati yo osani robe elati ye olobongisa robe mais robe ebongisi yo nde te ozomona eza makolo mosusu mo movanda otali te likolo na kolatela yango talent te likolo ma na talent eboyi talent mpe esengo olati robe no mwa molai mpo kobwakama na talent ozomona mponi koluka olataka luka mwa bana mwa ba 13 ans bana ba 14 ans boye na boye ta isi compte olobi lo moko wana ya makambo ya mabumu te tomoni linda mpenza bazotya ye mal à l'aise bajeton ezoleka makasi akomi ti na niveau ya kosala live lelo kozala monene kozala libumu monene eza lisumu parce que balingi balata linde lo mobo linda kwa lo ya bango baza bato ya libumu pla baza nini mutu wana aza libumu pla aza nini ani loko te peut-être musuku na vie réelle bona vie normale bolinda leki linda sala clip na po eza fali pupa mais yo ke no bonde la mutu mo puta azata na clip mususu na Sarah comment eza nani Sarah Lula te oya bima na best of the best one Kalume Sarah Kalume ozomona siko boni yo kutu mutu okediembela mutu mo baleka na wenge kala bazipa ye mutu ekoseku se président Fally Ipupa mais olingo okediembela Ibra nani babengake nani tala kombo garçon ekimi Mignon Abraham mwana papa Jube Mpiana ozomona azomona BCBG te manka papa déjà ozomona olingo okediembela mutu mo boye dasi banterrain ekala siko ozoya koluka sa comparaison ya yo na linda mwasi kitoko attention ozomona soki bazwaki teinture wana eza pane bapesa yango linda yaya mbuta eshenge banoza chaque jour mais ya linda eza naturel en fait yaya aza libumu munene aza libumu plat linda aka femme oyo aza wana aza femme de valeur ya plein de gens oyo barespectaka linda linda ya na TVT po ateka mutakala olobi si linda ya na TVT po asala matala na elamba linda ya na TVT po azalaki ndumba cité ya nango na théâtre non linda aza acteur donc baactrice ebele baya na bondumba na théâtre yaya ta lelo Davina apo ajoué se Pape Lombe apo bravo na président Caleb yaya bato toza na bango wana bato tosenga bango wana Dozo, bienvenue chez nous, chez toi en fait, chez toi tu sais.
Mille esprit bébé. Maman est Tobombe la bino loko ele. Maman est génie chez de coach. Papa elle. Na bibi. Intrigue exacte au bateau. La métier. C'est mon tournage. C'est mon tournage. C'est mon tournage. C'est mon tournage. Toujours. C'est mon tournage. oluka bato teke fola telo mwa mukusu tuka libumu libanda oteka mutakala osa te biso lingi bata bongo te biso tala posa luka ba Davina Apwa félicitations pour ezelo bema na tournage ya Davina Apwa to moni ba mama le ndaya to moni bato mbe ba olengela papa. Quelle affection! Il y a que ça, aventure, ozomona. Ce que boni ovana kito finga Linda, salioni. Mona bata salioni. Linda. Nazo biso li moi si peso zangi libuma be, et appelle ma baya mususu senga pe fe kanga na libuma. Surtout Linda ya mususu zangi libumto la tango. Ola tango ndeni. Linda, umela oleki oleke na tourner, Linda oleke na loba français, oleke na mayele, oleke na kitoko, oleke na beauté naturelle et puis oleki na succès Linda. Osala clip na Fally Ipupa. Oko sana rata Linda. Ni yeba ozat. Siko muta libumba zwe na clip ya libumu pla Holanda Mignon Abraham. To sendeni. Telle mère, telle fille. Olobi. Bien que ça, telle mère, telle fille. Telle fille. Batama talanat. Voilà. Maman linga partout ka bacha bangoka. Yango moni maman na mukolo asa gugi. O le ba tie batu ba tu na TikTok. O elongi na mayango. OK. Ya tsaka makeup. Makeup ya bien tout kana moni yango. Ba âge na bango makasi hein. Merci makeup. Mais to moni ya Gabi ya sali émission moko alobi ke aloba nanu te alobi na groupe Simba bato bayebi français basé belete ma boyo tanga ba kombo soka tangi kozala scandale pe aloba nanu te mukola koloba e mona na ke ba kopanzana na bato ebele makamba ngo to ke na ngo pe surtout makamba koloba o baloba nanu te Pamela omoni baya Gabi baza ba inconsciente ya Gabi mono asala film mo ya soni ya mabe nani sa vanda aloba na ye makambo asala ozomona ba Gabi ba tekami na Luanda nani sa vanda na kita aloba Gabriel yo otekama na Luanda otekama na Braza nani mutu te mais là na bato ba bi vie privée ya Gabi ya grave bazar ya Gabi unda bango azate yaka yaya o sepele ya Gabi yaka to zero maboka kofongwama omoni ba Gabi baza mite ya mabe ovanda boye likambo kute yeba na te o meme o kanisa loka mokili bakobani mama Lea soko ye nango ki Baptiste bota Lea ndaya omoni kende esa bongo opesa mama Ndaya succès lelo nzamba sungi ya bala soko boni yo kutu muto kende sa film mo abozaka itula njombo tozo zela yo ya Gabi yaka omona Pamela wana ezaki mutema mabe ozomona ozana posa o salir réputation baninga ozana posa obeta masolo baninga na ndenga mabe ozana posa o loba kombo baninga na ndenga mabe pozwa nini ozomona ozoluka nini na vie pour baninga makambo ekosila kate ozomona makambo kesila tendenge ni batamita mabe loka ba Gabi bazanano ya Gabi to na posa no ya ko loba okena makambo wana te ya Gabi makambo wana okena na sama belete te jamais nga na pesa merci beaucoup na docteur ana Gabriel oya benda mai lelo nzamba pesa longue vie ya Gabi makambo wana to bomba mutema faut tikela biso ngwa to ye bango siko ya Gabi yo pa kufa bakotangelo mabunga na yo ya Gabi yo poza sonite Pamela ya sikeza te ya Gabi soka ye bato pe bavanda ne ba vie privée ne ba koya ozomona soki si posa de l'autre lobi ke septième bagarre na yebi ekutu abana tambo deux fois ye pe ke ba pe bato ba yebi yo no tambola trois fois baza oui ya Gabi silama kokancha te ke yo ndo za synagogue yo lobi ke yo za Michael Jackson ya Gabi oza Michael Chendo Michael Jackson te oza Michael Chendo ayemba ba wewe son ayemba nini nini njema wote za ndeni ya gérer ayemba na maison mais
Ah, Michael Chendo. Mon oyeba na Williamson wana. Oyeba humanité. Oyeba série à intervention rapide. Oyeba bofele. OK. Ba comprendre bien nzembo déjà. Voilà. Ozomona. Donc ya gabe oza Michael Jackson, toza Michael Chendo. Wera okela o mawa ke no tike na poto ya gabe ko zonga Kinshasa oke na poto no ko kinda ngote. OK. Lelo tomoni moto ligai kopela tomoni gosse pa eko répondre Vincent na ba propos oyo émission Vincent Toulouse asalaki na ba question na ye. Non ye baté lelo lingo créer polémique moko baba na ko s'attaquer na ye. Question oyo bapozaki par rapport à Madame Belleville réponse na ye ezalaki mabe yango lelo ba miss lelo balamuki to ba miss lelo bazaki na posa Vincent afinga Belleville po alobaki na za mutasila. Au moins là au moins Pamela nga la lobaka nga na biso awati ya Vincent Toulouse abenga combien de fois na plateau na ye ozomona na ko fingita sa grand phrase yaya alobi lo mabete pona ndeko na abito sa semblant nga na Belleville to solate non ça peut-être même si na koya na ba avancement peut-être azana ba garde moko mais il y aura un jour m sous pena sile to ko beba na pena sile na bongisi na Belleville abi eza ba étape à vie eza kabongo ozomona vie eza na ni le plus haut le plus bas ce ko bango ya mabeni no Vincent lobaki ba fingi ozomona en tout cas ya Vincent zui il faut y avoir place à Zui faut pas fingaye à Zui faut pas fingaye parce que à pesaka à monaka place aza eza côté à malamu eza bon compter vraiment dans ce cas na ba protéger ba tika la fingaye te mais lelo bango ka monte ba fingi famille bote fingi yote on est makam na bango donc biso to ngai le tinga na sepela ki na émission na mona ke a lobaki ni mabete aza mutu à comprendre que peut-être na tout quand de konanga Belleville eza ba compte à rendre ya ngai na Belleville talika nga na Belleville compte à rendre parce que biso toza awa toza ba aveugle te to mona ki événement makamono so ndenge lekaki na esololi oyo Vincent banonso na Madame Belleville na ndenga yamba ki dati na plateau ko poser ba question bongo dati akoma na niveau ko manquer Madame Belleville Misi lolo aye ko finga lisusu Vincent ko démarrer Vincent par rapport ya makambo wana wa mobali na bango Miss lolo mwasi na ye donc bo potana kuna soki Miss lolo ko finga mobali no Vincent yo ka muto yeba bazango sambali ka baza baba kukiti OK tant ba fingi Vincent mobali na côté na bango ti Miss lolo masa côté na bango ti e bo sa couple kitoko en tout cas Miss lolo finga Vincent makasi susu mais na moni pe gosse tomboki à côté liane gosse tomboki parce que to mona pe Vincent ndenga lobaki ke yi abandai ko tambola na lolendo wana ko lobaki azana ya star na famille na komba dadi ya star mai aye le lo réputation ya ngata sa mabela sepela na Vincent OK le lo soki sepela était pourquoi le lo soki le lo bana na ye peut-être même soki belvaza ki motema mabe M super lolo M soit ko supporter souvent na dadité pour tout mona banda belva za la kana bana Vincent est-ce que Vincent yeba na mutune ke nani dadi atika bana ozo mona lelo soki dati atala ikake na libuma mama na ye il faut ya kotuka boni bana papa M so dadi wa bota pe na basi msusu atika ozo mona c'est grâce à Madame Belleville en tout cas merci beaucoup na yana nga eni parce que aloba eloko moko bo c'est trop capital vraiment et nga lelo bana nga mutatangisa bango za Madame Belleville Belleville azala ba bon souvenir ya dadi di Kambala za parmi bateau batia ba Pierre na Bélard ba dadi di Kambala wana bazali en tout cas Vincent yebaki angote yango moni gosse aleki na mayele banda lelo ti kimpese olobi oui gosse aleki Vincent na mayele banda wati kimpese parce que gosse aza koto avanda vraiment atala bino mwana mwasi batunia to bakendaka matanga etikala ya biso na famille mais mwana mwasi aya luka famille atika biloko olia mwana mwasi azo bana dadi na charge mwana mwasi oyo akenda sala père tombala dadi mwana mwasi oyo a contribuer na famille ya dadi et boni Vincent vanta dati ozo mona lelo Vincent mata ba finge pa Miss lolo moi j'appuie
Voilà, merci beaucoup. To comme na souka émission na biso bato ba retenir ni émission ko na lelo pe bambote na bato nyonso balingaka bien kazanga. En tout cas bato ba retenir vraiment boy madame Bellevie a sa valeur. Voilà. Madame Bellevie a sa donc aza icône aza nion surtout to na ngona théâtre. C'est grâce à madame Bellevie le lot toujours ba valeur le lot théâtre et Mathieu World. En tout cas, tout soutenir quand madame Bellevie tous a jamais dessus. Merci beaucoup na Dongolé Santamba Versa. C'est un grand merci à Odette Lessa maman la Leslie. Merci à toi Niki Lessa Mifi Lessa Motema papi. Un grand merci à Irène Kialuta, Jocely Kialuta, Nadine Kialuta, Karine Izanga, Patricia Branco, Bibi Chimouswamba. Merci à toi Babi Maria, un Kalonge Molopoué depuis Londres. Merci à Belinda Kalonge Molopoué. Bon séjour à toi, Yaya Nakata Massassa. Merci beaucoup à Nadège Kalonge et Molopoué. Merci à Kabibi Kalambaï. Un grand merci à Deborah Kalambaï. Merci à Enoch Kalambaï. Merci beaucoup à Bibi Chitumba. Et Bijou Tumba, pardon. Yao yango wana Bijou Tumba. Yao yango wana jamais coûté rata. Merci à Carmel, Babi famille Mobimba vraiment. Bambote na bino yango wana na dinga bino mingi. Merci na Koka Warrior, papa Kuluta famille Libota. Merci na Deyo. Merci na Omoko Pamela Matondo vraiment. Na invitation kitoko ndongo ya minga suna kilelo balembanga te kilelo. En tout cas merci beaucoup na papa, merci beaucoup na maman parce que ils ont ba chaîne musu ba ko déclarer en tout cas bondimanga ma bondima visibilité nga na chaîne na bino nzambalola pambola bien. Voilà, merci beaucoup to comme na souka émission na biso bo liker, bo partager, bo consommer pe film na biso o ezana Bellevie TV na kombo ya pote, bo consommer pe ma sœur o ezana Candy Star en tout cas tozo salaka musala ndenge vraiment bo linga ka ndenge to sepelisaka bino en tout cas mingi événement ezaka moko le 29 mars na showbiz en tout cas to somba ba billet bo kozala vraiment décidé. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBCJ, la maman qui dérange, Regan Ngoma Garçon Paris, Natacha Gola la patronne, je te salue aussi et pourquoi pas à Mayaya chérie Jeanne Mbosso na Katia France, Nicole Makalo, moi si ya bébé, papa Koulou tu es famille Libota, Jérémy Kobetox Bambo Tenue Belé, en tout cas et pourquoi pas na yemoko poutine de l'écriture, Bellevie Candila patronne maman comment, en tout cas tu es que événement et koleka vraiment malamu parce que yo zaka molongi yo échouera raté nyon soit pas na yo ezalaka facile. Merci penade o azana simabilili so bomoni biso na bilili kitoko boye eza grâce na ya en tout cas bo s'abonner bo liker bo partager la vidéo vraiment ba commentaire na bino na pesa la biso bien pour améliorer ko ça la bino musala kitoko. Merci beaucoup, à la prochaine. Bye.